Amen Libota, Amen Badibilankolo, Amen Peuple de Dieu. Le lot aux alliés, mardi 12 novembre 2024, d'où vous avez le sous-quota la sa grandeur spirituelle, prophète Kondé Polo Dominique, chef spirituel de l'église de Bananzambe, Azaro Yamba, Azaro Soana Bandimi, et puis dans la Sabino, comment il est en train d'exhorter en donnant des conseils et des directives. Ce sont des enseignements aussi, où même les serviteurs de Dieu est belé, il faut que Nandenge Asolara Bandimi toujours à la résidence. Ah, Moté Zizi. Amen. Bonne santé. Moté Zizi Kola Limbisa, que Naina Sala, le prophète qu'on des surprises pour nous comprendre le niveau ayambelaka batuna tongo la mouki même mouyi makasi azako yamba plus de 3-4 tours. Merci. L'homme de Dieu, le prophète connaît Polo Dominique. Azali moto onzamba tinika na mokili poya ko bikisa milimo na batu. Or soki nzamba tini mutu na mokili azana mission o ezana divine. Or na pouvoir o nzamba tsekati na ye tant que nzamba lembaka te pouvoir wana pe se manifester ke pa na ye na molimo travaillera toujours pour na lobi kwa milimo na batu. Mais na nzoto azape mutu azana temps ko pema mais souhait na ye ezalaka chaque temps o bandimba se présentaka liboso na ye atalaka na nzoto te azalaka na souci na milimo na batu ebika. Mais c'est écrit à prophète qu'on les a ranini pour même na tongo bat bazo tonda même na masanju bat bazo tonda partout dans le monde ba plein na ba plein moi les titres ezalaka te bino ba collaborateur ne boyebi peut-être moi secret moi peut s'appeler formule na ba passer mon sous bazo ina prophète pour ba ime mutona akene braza tout le monde plein tel arrivé à prophète boyami prophète sécurité l'état sécurisé yé engouement na siège ba tourner na différentes cellules ya Brazzaville ba plein à craquer et puis ah peut poser l'église belé dans le monde entier il peut comme il a 5 continents mobimba ata kutango et comme il nyango vraiment. Bon, c'est créé à l'homme de Dieu, le prophète connaît Polo Dominique a enseigné na mokili le véritable amour oyo ezanga kepa na batu. La première chose aza unificateur a ko unir batu. Puis enseignement na ye aza moto o aye na enseignement ko kabola batu te na ye ko sangisande mabota. Apesa enseignement na ye esika oyo batu bazana bokabwani batu balongwa na bokabwani bakoma na bomoko ba oyo bazali ba fort ba ko supporter ba faible. C'est pourquoi on à travers enseignement wana mais ezalaka l'état parce que l'état aza mutu moko alingaka division te. Alors na enseignement na doctrine kwa ye nango nde bato nyonso balanda kango bamonaka division ezalaka société baza toujours na unification à travers enseignement na ye ay ko zungisa bondeko entre moto na moto, entre moto na nyama, entre moto na mbisi et y compris na ndeke. À travers cet enseignement ezalaka bikela momususu or mi batu otozomona na mokili mais bikela mo les 3 autres êtres vivants oui seigneur que bato mokili va comprendre oui ezali na makomi parce que bato balobaka mingi sur les 4 êtres vivants. Or les 4 êtres vivants n'est rien que moto, mbisi, nyama, ndeke. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci vraiment. Merci. Alors Tokota Toyoka nengeni prophète a reçu na ba aza ko exhorter pour ça la bino plaisir. Amen bota. Amen. Parce que nous attendons là pour namoni chaleur ya makasi hein. Et puis Seigneur bokene pe na misala pona sala pona wole sabana bilia ya bien. Donc pendant temps là que la prière na tongo vous en a perte de vitesse. Parce que baike basi bakay déjà bazo travailler. Et puis c'est au vent c'est tout temps on a oyaka alors ti 8h30 9h c'est pas bien.
Peut-être on va nous tongo bouzoui lipambo liboke rapidement. Donc connaissance. Quand vous allez dans le baluka, autant de samana connaissance. Vous avez kolanda pona lipambo lipo makambo ifungana teme kotonda na connaissance la parole de Dieu. La écriture. Ceux qui bossent sur la mine de l'écriture sainte, vous avez tellement de connaissance à ma casse. Parce que ce qui manque dans le monde, c'est la connaissance, la parole. Ma commis, d'une ou d'une autre manière, tous les jours, mais Nabissam c'est différemment. Moïse a le baki, ma béton à droite, yope bêta. Jésus a dit, non, pas question. Ma béton à gauche, fais à droite. Fais à peu mon Congo Kendena. Et non, yo, se venger, c'est rendre justice. Donc voilà la différence. On peut apporter qui pour la connaissance maintenant. Mais si les gens ne peuvent pas avoir la connaissance sur la cala. Ba démo, ba zubunisanga ba kufa. Ba telengana. Donc to boka bango bisika mot, bisika bikaou. To bimisa ka démo tous les jours ba bimisa matonda ni na mukilinos. Tous les jours, matin, midi, soir, ba bimisa ba démo mais kola la kibino ko bimisa ba démo te. Mais otonda kana bolingo ya tata. So boton tamza na bolingo kolo akotika binote. To se venger contre bandoki non. Bango moko tali bango na ndam na bango. Amen. Selon loi ya kala œil pour œil, dent pour dent. Mais colossir la croix tata lim sabango ba ebe loko basalite mais en pleine souffrance. Mais ceux qui basambela lelo en pleine souffrance bato bazo tungisa ye akoloba ndam nanga boma bango. Boma ba inanga. Mais awa twana temps ya kosenga ndam boma ba inite pour moi, mieux pour ba vivre tant molai. Mais bando yoka lukito aliloba. Bando yoka. Peut-être que les gens 2 ou 3 églises vont vous dire que liloba. Mais liloba toujours ana. Vous lemba un jour. Vous lemba permis bazaki banda de tande basi balemba bamona bazwa mbongote. Kolanda liloba pona mbongote landa liloba écriture sainte vande la yo makasi. Donc ani hein. Kola banda ko inspiré Olanda iloba mingi pona bandoto te. Satan yaka na bandoto na ebele apesi bat po bat bakabwana na ba famille. Mais aujourd'hui ndoto son connaissance ya parole ezali. Nkola opeso mayela ko limbola ndoto wana. Nkola opeso mayele même yo moko ko limbola vision wana. L'esprit que nous avons sengeli ezalation na nzoto muto moko te. L'Esprit Saint est que na batonios bakolanda Jésus-Christ de Nazareth. Mais koye bakomema yango à travers connaissance biblique. Pour connaissance biblique et détruire le monde dans enseignement négatif. Recevez batba koya mais va éviter pourquoi vous croyez. Donc kende na ngomba tomona watanto kende oyo batba matana ngomba wana oyo. Nanzete pour ngomba ile kimolai baké ko salamine. Est-ce que le Christ n'avait pas dit que les causations en Gombate, les causations à Jérusalem, mais place mieux sur le Vandi, au Kolo Akoyo, même na Yomoko, les Pamboli, les Ali na Yo et Longo, place tout aux Ali, même au Kena Moussala, Moli Moussanteza. Donc Dieu a placé pouvoir mais céleste pour et battre la bonne news pour la Jésus-Christ. Donc, pouvoir divin est allié au monde à beaucoup de la belle. Mais même là, il faut senga moko. Inspiration yelio. Inspiration yelio au temps de Bible. Mais quand ça même nanda koko temps de Bible, te place temps aux à disposition à temps. Mais prenez la Bible. Vendez sa livre par moko bandi moko sur la Genèse. Un jour aussi ici Genèse. Lisez la Bible. Et ma commis besoin en église, mémoriser tout cela. On ne dit pas que vous bloquez la Bible, vous bloquez la Bible. Que ma solo place pour vendre ka ma place pour vendre ka ma solo ya kanani. Ma solo moni jane aibi olambate. Moni perez hein. Non, ça ne va pas.
zwa mpona kombo bato bovandelaka te me masolo na baloyembo na bible yango wana kooriente bino ekopesa bino valeur céleste. Magie mpona bino eza na pouvoir te, biloko wana nyonso iloba ekolalisa yango. tokani yango force ya magie mpo boza na puissance kaka force ya likolo na bolingo ya tosenge pana tata nzambe lokunga tata mozasalola mpona se matondo mpe lukumpenke moboka na bule na bolingo no monene mpe na bobotolo ya nzambe na bomoi monimosa mpona otambusa bapona minopesa kimia na kati na bavula mino ya nzambe tata mpo toyebi bituse nyonso oyo ezali kotemela bango ndongo nazali kobundisa libota no butu moi kasi bitumba nyonso wana ezali pamba liboso na yawe nzambe na bomoi yo nde kopesa bango force céleste mpona kolonga na miango nyonso ya banguna mpo bazotemela libota no. C'est vrai que banguna bakozanga kati na basambeli na yo te bazali butu na moi kotungisa kotourmente kasi yo nde kobandaka yo nde kosukisaka nyonso ya mabe yo nde konetolaka bapona mino bazala toujours en avant, bazala toujours au-dessus. Côté banguna balunga libota soki moke te tokosinga mai nyonso ya mokili nzambe nakometwana mingi ya maloba kosinga ya mokili te kasi tondisa bango na force na énergie spirituelle na force divin po ete basangola mokili ngo ya mosantu esalela moko na moko oboto lekamba moko na moko limisa biso abata masolo tangela libota mabunga te onge mizinga libota ngo ya mosantu esala kete bolingo tata mwana nzambe santu ala likoleka na kati ya bongo esunga bango epesa kimia na kati ya moko na moko mokano tata ekokisama kati ya libota na kombo na yesu kristo na nazareth na ngo ya mosantu belibelaki na bongo na seko amen. Oboto na kombo na yesu kristo na nazareth manke chaleur eza makasi kovanisa bino boye mpe moi nde ezalaka problème donc bona bana baoccupation kosala eza nécessaire mpona kopesa bana énergie ya mwa kovivre nango bavanda ntango molai bando itongo ti pokwa ça va pas du tout travail eza nécessaire. Mama singale continuer traitement na l'hôpital basi traitement na l'hôpital traitement est important. Comme on a un médecin, on a vision. Oui. Mais quand il y a casa, on dit mal. Quand tout le monde n'a pas de médaille, on répondit à Jésus, je ne pas voter, qui n'ont pas de documents. On a un médecin. Il y a 11 personnes qui vont vous souhaiter. Même mon esprit n'a pas été. Comment on a zamba mon bachaye. Priya nanda, naik kolam batu. Batia na mabele na toto bakundi leo bakunda kwangu na batika kwa toto sema makolo sasa na ikulu bakundi mekola kwa kupindola yopo alonga tsika batia
baza travailler pour ça. Mais nous devons s'attendre pour ça. Ça va, c'est bon. Merci pour le silence. Tant que vous êtes malade, c'est bon. J'aime bien attitude à silence. Pour le commissaire, vous êtes toujours dans l'obéissance à la parole. Pour la battre l'amour dans l'amour. Mon peuple périt faute de connaissance. Na basambe nyonso bazoluka connaissance penza ya molimo te po balanda liloba basambela ndenge solo. Ezalaka lokola ndenge bato oyo baza bana mike basakanaka sans connaissance penza ntango naosakala boye na sable bilamba ekobeba na terre noire bilamba ekobeba nde naza na nini chemise ya blanche ke nasakana mingi na sika mafuta ezali te ekobeba donc ezalaka bato basambela lokola ndenge bana ya mike. C'est vrai que batanga Bible, bayekola Bible, bafutla mbongo ba frais scolaire pona ko permettre que Bible écoute la bonne muto na ba l'école mais bazwa connaissance sur bino bojuna ilobate. Debino mo bozali na connaissance sur ezali banda kona na connaissance za na iloba. Ezandenge moko différence ezali non mais ba écriture sainte karamoko. Mais qu'est-ce qu'a donné cette différence? Parce que Yahweh a bon ici pour amener basambela te. Balanda nzam na aventure, nzam baza aventure te alinga rappel aventure te. On même modèle aventure, recevez et ça aventure. Badwa bambani na toto bakanisi nde nzam basepeli noaz, asepeli au contraire kangelo. Barakosa Shindara, heureusement que Bandali le Banda qui a expliqué ma camion Swana, on dirait que diminuer, baisser le volume. Pour moi, à partir de minuit. Et nous sommes de l'Anzam Naraboyo. Et c'est là que Wapi, Mingi Bandoza, Tovano Kana Otomo, Bato Matana, Ngomba Moko, Ezaka, Koto, Bazom Matana, Montagne, Nanzete. Pour se lever au salapuis dans cette mais c'est à peine perdu. Kola lubaki uzasuna likolo ngomba te bien à Jérusalem teka sukumta na Jérusalem zamba koyoka non. Place nyo sezali yo kola koyoka yo. Ponzamba yoka yo ezaka nécessairement basalite na yo moko bato nyos bakolanda Jésus-Christ de Nazareth bakotonda na moli. Donc Saint-Esprit au kola kisakinde evandi na kata luba boza nango elongo pe mitumisho na lukana musakol na tuna no au contraire ebele ya kolanda bisakoli ebele ko koma nakanda donc mutala na mi bisakoli ba abanuye baka bandoki yango banani boye bsa bandoki bola kisanga banani donc banza tu dans la recherche ya bandoki nene loboto na tina ko lukaka bandoki te Dona tina tolu kande nzam na biso nzam na yo suka vandi na kati na nzoto nondoka na pouvoir te ni magicien ngo ya kaya au niveau yinda ko banga yo donc il va luka tout le temps au vandi au temps moi libre je bible au bando tanga ni genèse pour maloba ivanda on ba église mingi ba yekola ba mémoriser ba verset biblique on dirait bible mbaba tena mutu. On ne vous dit pas que vous mémorisez la Bible. Mais place nous sur tomber dans l'écriture sainte, vous avez déjà une bonne réponse. Parce que dans la Bible, si vous avez la connaissance, vous avez un verset beaucoup et na dérive. Et vous avez là. On a un verset biblique au Nios, au Bilo Simba, au passer, au Yekola, au mémoriser, mais puis le temps que Simba, on a la licolo, et ça n'a pas et l'on Moutawazim Bissar, vous avez la terre. Moutawaya ko endure en erreur à cause de la terre. Ndenge mingi pia pesa pia mbongo mingi panzamba pambole non ezate puta pia mbongo mingi nzamba pambole na ilobo yo mutazo tonda na bolingo na baninga na ye nde nzamba ko salela. Donc na ilobo yo tozate que Satan bima babimisa babengisa Satan azaka na bakate babimisa ye na babengisa ye na kata bandako nyos mazana kati na bandako notibo uti na bandako na Satan pe azaka na kati po ovandi nana libilia nanga tala mtuna elu kula ngombe
donc osali déjà ye mpe abeti maboko vraiment asali misala na ngai mo ntango bosokola basani ozoyemba luyembo bileli sunga ngai nkolo bapaye bazoka moto ayembaka banzembo adérange biso moto aye koprovoke yo bino basakanaka nanga te tala miso nakola ligorodo donc sikoyo loyembo oyembaki wana bato bayoki est-ce que ju place est-ce que bato baconsidere que oui asambelaka batie deja na motema kaza na méchant donc méchanceté sengeli ezalaka te connaissance etombwana so botombani na connaissance bozala fort moto ana connaissance spirituelle aza très fort quelque chose maladie ekosakala na yo mais ekokendeke nango moko nde bochargaka baappareil téléphonique bocharge na courant po ezwa charge oyo bando contraire kosololaka te charge ekosilaka amen donc liloba kono mpona kolanda ngo eza tellement important valeur ya liloba eza donc monene ya monene koleka mingi bapaster baeglise bateyaka église baliaka misolo te bakomosala généraux sans kolia misolo mais bafingaka batukaka kuna église ya mabe na bango bakoma koya kozwa lipamboli omoni bato mingi bafinga so omoni bao mosusu na kuna sasa bakoma koya même na 14e kozwa lipamboli c'est dire bazalaki bameilleur critiqueur ya liloba bakomi bafanatique donc un jour mokili otonda na boyebi na lokola mbongo ekozipaka mai na monana mbongo ya likolo ekozipa mai na monana mai ya monana mateya oyo ya lokuta bateya na mokili mateya apesa opambolama mateya akende kolala na église veille etikali moke sanza ya kolala na église ye na réveillon mais liloba banda ye tia bino réveillon te kola asalaka te misala ya tata eza minene lala na ndako mais ezala na bolingo na kimia ndako nyonso moloba ozosolola dialogue ya kimia nkolo avandi na bino elo tu ebanda kokanisa na motema kola apesi solution na tata eza mosika te mais suffit bolingo ezala na connaissance eza tosenge epa na tata nzambe bomo etata mosasali kona se matompe lukumpenke momboka na bule na bolingo no monene mpona kofotono yawo nzambe na bomoi komimonisa mpona kotambusa baponami na yo lokumpenke momboka na bule na nde ozali komimonisa mpona kobatela mpe mpona kosunga libula na yo yawo nzambe na bomoi oyebi mpasi na moko na moko bileli na bango nyonso ezangeli yo te oyebi nyonso na yango molongo ya nyonso ya mabe ezali yo mpona kopesa kimia kotondisa esengo kata motema ya libula na yo yawe nzambe na bomoi elimisaka biso to abata masumu tata so talima vunga kotelema alinani ozali bule ebulisa libota na bongemene kimia ezalaka te baponami nyonso ozwa mayeko oyebisa molongo ete yawe asili kosala maikati na baponami na ye misala no tata eza misala kokama misala na nguya ngwana mi mosantu esalela moko na moko kimia etanisama na kati na libota tekete bolingo tata mono mi mosantu tika na likolo eyikana mpe kati na bango ngwana mi mosantu epesa kimia etambusa bakubula epesa esengo kati na libota ete mokano yawe nzambe na bomoi ekokisama kati ya baponami no na kombo na Yesu Kristo na Nazareth na ngwana mi mosantu libelaki no na seko amen poto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth nasali mabe nde na kisi mongongo ndenge mpe boyambeli wana c'est bon vraiment c'est ça qu'il fallait maintenant nous devons transformer le tout merci beaucoup pour la pambola moko na moko ya maladie kosolola na motu moko eza difficile même na Christ abando solola na motu moko te kaka message ezopesama na prière ezopesama ezolongola bapasi nyonso ça va kondima ezala
la moko na moko. Vraiment, pour la comble. Ça déjà important dans moto. Pour vendre la prière pendant la journée et comme Sabino bloqué. Baninga bavanda bazan, bazanda musala, baluga mopata pona ole sabana. Amen. C'est bien pendant Hollande le pampouli, mais il faut nous avoir tellement le matin, après pendant la journée, vous vaquez dans l'occupation. Ceux qui occupation exacte, c'est pendant le égoïac. On a nana musala te, mais nous avons des mukula musala nios. Ni le bavol landa bouton ça m'a connaissance. Si vous avez la connaissance, la parole, bakozim bisaote, bakobeb sa kondi mananote. Pour le diable a toujours été compliqué. Il rôde tout autour de tous les fidèles pendant que nous désorientés, pour nous qui peuvent bandaka, balandaka, bayoka kajiluba, basepelaka na ume, balembaka pona, pasieneki, mikakatano, na zui boete, likamnange kokisamite, ne suivez pas ba miracle. Kajilubo landa parole. Sur landi miracle olemba. Kulu mutaye bakata na bindo ya vivre la mokili. Ce qui a fait vivre à prolonger tant na yo ya rosai la yo na makambo belé ayebi qu'il faut a persona no orienter nan orientation spirituelle ou comprendre grandeur et la parole. Se comprendre grandeur et la parole na message et puis connaissance et vandikat na yo à travers cette connaissance ça peut sauver beaucoup de gens. Donc, connaissance, tout le vakade, batanga, zambi mokili, rotonda na boyebi na yao. C'est comme manque na monde boyebi na yao. Na monde bazuka boyebi ya batu, boyebi ya Satan. Mai na mona mate ya nyonso batu bayeko la Bible bateya pesa au pambola. Ouais, pesa mingi au pambola mingi. Wana mai donc mai na monana. Donc mai na monana tangu vule no kaka. Maïndé les cacahuana peut tout d'ici les commis très jaunes et jaune maïa mon anandé et comme a déjà na ba tempête na ba mbonge ya makasi maïa mon anandé wana message sur la tataye et ikokuta maï na mona na pêcher tandama pobi kapoke de la montagne mais liloba pobi ka ata place ne sozali ba tout ba kondimela tata bakondimela Jésus-Christ de Nazareth molimo musante kozana bangwelo basakola yo non pobika kaka bondimi kondima na okaka so landa ba prophétie au comme très méchant mais so landa prédication kotanga rappel Bible lelo kandi ko les temps libre aujourd'hui Bible Genèse mobimba zotanga tige mokolo Genèse aussi là des pobo bloquer Bible té ndenge baninga bazalaka Kovandika botala verset boy chapitre boy mususu landi verset boy chapitre ba tondi sala mutu ba verset na ba chapitre mutu kwa zala mbrouiller na verset mo ka ba pesa yo pesho boye oui moli mo santo tondi kat no fongoli ka bible tali verset soit mo chapitre mo ko comprendre message à tata comprendre Bible c'est pas facile pour ceux qui va comprendre Bible ndé mateze belé na l'église na ko kwesika bato recevoir waniza ba aventure. Mais ici, on ne fera pas tomber par terre, mais quand des bovandouana, le bon a je ça. Quand message vous temps je les cas, na prière fait ça maka. Parce que tant que yaka, le côté batondanier belé, alors prophète banda ko saulana muto moko c'est tout par avant tant l'église zake muke. Mais l'église est tombani quand des bomona de binata de loin. Pour la josa. Même Moutaza Libandaka, message de passé, le bon a je ça. Saint-Esprit et Zakana Bino. Au côté de Moninga Zape malade Nandako. Moi, ma terre, anomalie solo na yo, je suis na kimia, lobby cope côté là. Quand va te que pon de quoi bika, faut bakutana prophète, faut bakutana basal, faut bakutana musakole. Non, la foi. Single bouton dit ça, on dit manabino. Et puis, vous avez la connaissance biblique, parce que si vous avez la connaissance, vous avez la commis, vous avez la montagne. Vous maintenant, c'était pour vous mais vous se fatiguez pas. Jésus a le bac bien, mais ne va passer sur le monde.
ekozala so na ngomba te soit na ville ya Jérusalem te po tobika kaka sika nyonso ntima kolo akoyo kala ezalaki samedi okoyoka baeglise wa nganganga baza koyokela peuple mawa te ke tozo détruire sommeil sommeil ya bato tozo perturber sommeil na bato non baza kuna te mais koto tala wa makelele wana 20 personnes mais lelo nde soki bango nde toyambaka bato nde botondi boye quartier bakoyoka ntina tala ngai bayoka ntina wenze bazoyoka ntina mairie ya wenze bazoyoka mais awa boza ebele me tosolaka na malembe nkolo mpe aza amen po asalela yo fo osala bamouvement kosaute fo kosaute fo kotuta makolo na se wa nzambe ayoka priere d'autorité non priere d'autorité ntango oza na bolingo kaka na moninga ata na motema kaka osengi kola azoyoka yo eza te ntango ozosambelaka moto voisin ya pembeni azoyoka priere kuna na ndako non losamba bato bazoyoka ça veut dire eza bato nde ezoluka grâce epa na bango mais oyo moko na motema mingi mpe bayembaka na ndako sunganga bileli après moto ayeko aprovoke tala ye kuna motu mais nzembo oyembaki ntango bato bavoisin bayoki après ofingi moto sikoyo bakozwaka ye osambelaka ya solo mais bato bomona comportement silence calme tranquille na quartier esika nyonso evandi okomi référence mama wana azalaka toujours calme aza na kimia alors botondisama na connaissance ya liloba pour connaissance otondi nango oza riche koleka moto ana mbongo ebele un jour mpe nkola kotombola kozwa na bino tout est possible à celui qui kondima ezala kona bisa kosala nzambe nokomotata mozasalola mpe na se matoni mpe likumpenke momboka na bule na polingolo monene mpe na kobotono ya nzambe na bomoyo lingono sapona kotambusa bapona onopesa kimia likumpenke momboka na bule na ndenge ozali kobatela bapona mino baza bapona mino kotika bango nyokola na maboko ya moyini te keme na likolo esalela moko na moko tozwamaka koyebisa molongo ta yawa si kosala maikata babulami na ye loboko na yango ya mobali kosalaka na molende esalela bapona mino epesa kimia na kati na moko na moko banda milimu na bango kina misuni na bango lobiko na yo tata ezala kado gratuit kati na bango bote kimia ezala kata moko na moko limisa libota tata to abata masini tata sotali mabunga bakotelema azali nani alibule bulisa libota na bwenge bene kimia ezala kata babula mino tikete bolingo tata mwana mimo centre sikana likolo yikana pe kata wesali ya boesunga bango ya msanto sali ya moko na moko mokano ya nzambe na bomo ekokisama na kati na libota na kombo Jésus Christ na Nazareth na ngwa mimo centre bel de la kilo na seko amen voto na kombo Jésus Christ na Nazareth. Merci beaucoup kolo asunga moko na moko kaya bata basi amakasi bazate OK kondima na moko kolo osa merci beaucoup.